Capage TV. Capage TV. Même Mikolo Mokili, alingaka batu nyonso me tala tango ayaka ti azonga. Afanda na batu tout pende kela bango. Aponaka bilongi. Comment batu misika moni bango na misika simi nzela de a dévier. O dévier bango na nini bikela muna yo soko lobi bakokwe ya. A dévier ko? Ah, nga licencié te. Nga voyou. O sous-estimanga. Tango to disita ko kenda kapeme no finga nga na français. Mais tango yaka wa mutapia ko mbongo voyou. Oya tanga ta kabeli muta français bongo. Soka moni batondo bimbe ba gros mo pa mona kwa le kinga na nyonso. Nzoka ndase a dépendre nga na koba tama. Okoyeba yo. Sakana omboka. Tala. Joga kama katereba memiete. Ata mukete. Isi fe mona keza teraba. Bo wolola, bo seka chobe ko na terre. Est-ce que va se parler en anglais? Va se parler en chinois? Ko se pesa de amako, ya makolo. Okoyeba. Comment il agite nga maîtrise mais que l'église nga sa Bible. C'est ça. Mutamasu mo fala banga ye maîtrise, mutasambela comme kolenga. Na puku. Faut ka moi. Na peso ba confiance. Yango moni bazo prier mingi mapamboli muke. Basambela kate batindike ba mapamboli maîtrise. Oyebi mboka malamu sana souci okamwa te. Libosa ba soda ba yeba o amemi eloko tote. O amemi boya etale ina yo. Kangama. Et taleli na yo pa kolo mokile za na niveau ni pa pambola otote. C'est ça. Avant batinde guerre faut la somme ennemi poza maote na guerre. Somme binemi o ka ba po tirer mawa. Na ko kokate ko bomanga binemi abotoli pays mais basodo bakenda ki guerre bakoki tumba te. Botinda ki banani ba goyi. Ngam na loba. Kolo mokili kolo malam abima na ngambo. C'est ça. Ayana malam atanda na mesa toli yango fere to bimisa yango de désordre. Batika Barabas. Akamwa. Barabas, Momo Miakala. Oyote, ye. Mema yawa, te, fo misala. Mema yawa, te, fo misala. Amona mtu na bien. Wumela. Akomi manager ya leki pa kumiseka ba pese masanga. Après masanga to langwe de kazi ko skena wapi masuba pamba. Bono so bo manzoto na masuba pamba. Tamu Kongo na liba na musala. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoel Ngoya, Charisme, Eloti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Isa cosa di fa, Salut à tous, c'est CMO, j'espère que vous allez bien. J'ai une grande annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la sortie de mon clip
Ebebaka, Ebebaka. Allez liker massivement, kiffer, partager. Oh, ça donne de la force. Que de l'amour. Prenez soin de vous. Peace. Mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyoso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe eza na ba mibange na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam pasala kapé construction vente pe modification ya ba barge ba ligneur métallique pe ba pousseur Kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo ba teka kapé toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port Baramoto tope obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa pe bisoda mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota ba buto ezosakano makasi ozala poto ozala afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na bébé te bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kapash Télévision, en tout cas merci na baonyo so soutenir biso. Bozé belé, misuku ba komi da ba docteur.
Maman Kapachula, Salopema, te bozala bino à l'aise, bino bosambela kaka ke, madeso ebela. Côté kuna o force, o kopema, wana ya mambo nzambe na bana. Merci en tout cas d'abord au nyos bazo soutenir nga surtout dans la prière, na ba o pela mususu ba contre molé matolinga bino pe kaka, po bino ne bosala apena ke to exister. Merci boza mingi ya kotala biso bo sepela maté ya Pasteur John, bozo benganga to ya pourcentage o ezala poto ka même pourcentage batala nga na Kinshasa. Donc on a perçu de merci et belé et merci pour la soutien à Pasteur John. Bon oui so avandi awa bambote par-ci par-là. Pasteur Maté bandi hein. Te kitoko. Bonne santé. Base. Dieu est bon par la grâce. Yo yebi 5 sur 5. Pasteur, couleur non préférée Zarani. Bon, nga na zana couleur préférée te po. Na ko la tabilamba malonga na kimuko, na kimuko no. Couleur préférée Zarate. Ah. Ça na bi couleur préférée nga boy, ba to ko ko pimela nga na tindele couleur no ko ko ba te tika. Ya mo moninga na za lokola. Couleur nyos. OK. Noir, bleu, jaune, orange, kaki, violet. Nyoso. Ngaye, oh tout. Na ba couleur bobo ya kanga ko esimbaka. Et bon repas préféré kasi. Plat préféré nanga mbimbi na zako linga mingi. Loso na madesu ba chama kayabu. Ah, ba chama kayabu likolo. Dès que tu calculer calcul. Très bien. OK. Ndé yango penda plat préféré nanga mais na changea. Ah. Tana bi na changea, yo bi na changea. Na conjoncture tonde. Te. Kapash okola na makamususu et comme ça va montrer kola abebi selo batu mususu mabongi selo yi. OK. Oyebi? Comportement na yo batu ba koyebona ndako ndengo kola tanto ekole li ya famille eza ndengo bimaka ndenge bozala. Makambo comme komona libanda e go change so makambo na famille babito comme le fundu. OK. Le fundu te modèle makambo na komi komona ezo bala na tena ndenge tozaki na famille. Na lingi bino bo bande ko nanga mais suivi ya kozala calendrier tozanga na boboto ko za sute. Mais to kabani te. OK. Na pesi confiance na makambo comme destiné ya vie nanga. Na bito so comprendre. Na kozaka na bino lisusu penza te pour na relaxa bino que il faut que lukandenge okombena loba nuka passe la ndenga très bien et comme rapenza ba tu mingi faut ba ke même maman na yo akoma ko mona makamso ko makoselo komi ko bude pokoli maman na bude ote yo tikali maman mais makamna na zo mona e komi sikoyo ligne droite yanga o ya kopesa nga pe fi forme na bima pe mutu ndenge obemaki pe nga. OK. Na boyo to tikali mama. So ina zano na zo reconnaître. Mais ba kapisa kala ndenge zalaka iza souté. OK. Na komi na makambo na zo sala komi o nga na kusala nzela pona tracer makambo ekeni. Échec na nga e kopeso passe. Réussite na nga e kopeso esengo. Mais nzela réussite esengi na koma na bino bongo. Yango peza pasta. Ebité sans na comprendre. Oya yebite au ma kapasha baby. Bande ko mabe akwa kotala yo modelo yambeli akena sango ke akoma lolendo alinga suka mbaba tute alinga kyo yamba ekala ningo za iso ba yo za ko sala te obandi bango masolo botongi bato famille na ndenga malamu ndebo betanga masolo bato nyonso ambiance yo tawana e komi muke pote komi na makamba challenge. OK. Ndako bomoninga zo foutre boja ko tala ngana zo za bino ba secret ezo uta na mbongo oyo c'est ça. Tena ko so na bino mingi ezate mena lingi bino na komi na part oyo na komi ya batu. OK. Landanga très bien. Nazolanda. Et loko wana batu fo ba luka ba yeba, bo ebisa bango très bien. N'habite sans comprendre nga facilement. Donc yango na yebisi yo capable omoni vie. Avant bonza muninga lolende lo fundu fo kwa koyeba ninye komeli ye kwa koma boye. Si. Ndakala na jijaka batu nyonso comme si so bazimbongo ba éviter ba bola comme si baza batu mabe. Ngapena noka sabongo na kala. Ndeni azimbongo akimi batu kola na bango. Na kimi batu na kola na bino te. Na éviter nde bino pona relaxa ke bino nanga boza susu na ndenge moko te makamu nange komi différent. Landanga très bien. Oui. Tapashi landanga bien. Nazolanda pasta. Lo fundo bino bomona kana batu. Ba réalité mutazo mona ebalanité. Yango moni keba kozala lo fundu te ya pamba te se eloko sala ka ba pesa qualification. OK. Komemara lo fundu te na makambo moni ki ozana rentabilité ozo rendre service na rien mozo pesa lo fundu. Et là kwa noko kango singa na kingo okobima piake rokoseli batu ke nzamba inayo. Zala na lo fundu alikambo zo sala me lo fundu te. Likambo wana esengi foza na batu misusu evite pe misusu.
On a raison, quoi, pasteur. Non, non, makambo clair. Même Mikolo Mokili, alingaka batu nyonso me tala tango ayaka ti azonga. Afandana batu tout pende kela bango. Aponaka bilongi. Comme batu misika moni bango na misika siminzela à devier. Au devier bango na nini bikela muna yo soko lobi bakokwe ya. A devier ko? Ah. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, livraison à domicile. Nanda kuna yo. Naba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bako zwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki yakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour. Ebisa bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokoza la décité pour na kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza kaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokoza la décité et puis to offre bino bamboka ya kitoko obolingaka. Vraiment les voyages à votre portée. Tout ça wana to Bino, Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence na biso eza na assurance ya kitoko. Ba o bako solo la kitoko ba komona makambo ya kitoko. Vous venez ebele boya ebele selon ya paka na paka suka le koma mungu ate tinya ba lobara wana agence na biso eza kitoko makasi Royal Travel Agency. Pour nous contacter biso adresse na biso eza facile lié eza que non de l'agence pour nous mona biso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank BCDC. Donc contactez biso na numéro na biso il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux biso contact yango na bandeli pe yango batie arba affiché contactez agence Royal Travel Agency beaucoup la décité et puis pour na surprise ya ko surprise sabino na ba onyo so ba étudiant o bani batanga na Chypre to soldé to boaki ya ko boaka et c'est makamno nyonso o cause la décité agence Travel Agency kitoko ndengo wana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomondi batuni bazo voyager direct bakom na mboka poto na mindele Biélorussie bokozala wana bokoseple et puis na kati ya Canada Turquie Chypre toi offre bino chiffre na prix ya moins cher na $1650 aussi si makamno nyonso. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup
d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé, vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon des prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer le Seigneur avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. C'est ça. Moi, ça va t'attaquer ton maille, j'ai déjà bimé les brisques. Ça, il ne fait pas un danger. Exact. La bâtiment, tu as bon, il va se là, si il est allé, allez qui. Mais tu as ça, la bango, yes. Yangoko. Invité. Non, je comprends. Capable, les autres personnes, ma piste clé. Lion atonda makasi. Nazamba, babanga, kena banyamanyo, nyoso. Mais Nazamba, tambo, la rappelle, qu'il y a un côté, ça, le karaté. Si. Mais il n'y a pas pomba. Comment à côté balien ni baza lui le karayamba ou toi batamaka na l'équipe on a makasi mais so baza belé ba kobeta nga ba beta lion ko balien ta on a rozonga masi na manga na ba portal ba mobile ya pamba libale ku ekufi makam na je bisayo na bité sans comprendre yango vraiment na oye biso makambo sérieux yango moni bima na réseau ba fingo orgueil na lopangu mokomi na musala oyo komi ko sala pesa batu bo sana bango musala confiance beaucoup n'ont pas de bima. Ouais, il y a capable chacun a marana jo mingi confesse au colonel ndako alinga souté. Or yenda tigela inga mabele na sima. Comment linga suko fa nanga teka na batuwana. Bango baza bato to zana bango pombongo bima bombe nanga valeur. C'est ça. Le kumo bino bozo pesa ngana famille kamuna bino na contribuer ke utaka na batuwa wana. C'est ça. Et loko ba congolais ba yebite. Ya komaka na batuwana. Na zo bisa yo. Famille na so ba comprendre te ba ko fingo orgueil libanda sa yo moko loba. Bati misu ba ko ino na balabala yo te mutolobi bande ko no ba kwa ti yo. Or ba kwa ti na makambeza ngati na yo za na raison. Oya ko pousse na so ko fa ne capable ko ba éviter bango na raison. Donc ande ta na ekoma ya mbongo. To zalaka ko sola na tanga zaka chômeur. Ta na e commission bo fandi 30 minutes bo lexie temps. Puta za malamu apesi bino 30 minutes na 30 minutes wana bati misu tuma sola to fa fanda calme. Quoi, j'ai sous énergie à l'eau, makambo sérieux. Comment tu vas pousser à Gawewa, air, mora taba moteur, à bout la maman, va client qui a payé, a payé. Moteur, coup fit, pilote, bogi, ta payé, nini. Naboula, Rananga, mais manga, a on a salate. Au coup, tu passes le rota fandika, calme. Que faut tout, comment boimbo, mongo. C'est ça. Mon mawana, yemo, gami, pesi, repos. Foyeba. Combien de chauffeurs taximens au cas où la client va s'acheter quand même ba sokola vent. Bazo sokola la nini bouteille coquille. Bazo peso ba schéma. Il faut ba tubaye ba temps disponible ya ba. Kapashi mutaro finger orgueil. Tamboli ba kopi na pokwa. Ben son menu etika na yo kangi si. Et ko bima ko liputa gisoba zoba. Tangu ponge ko kuta o dimanche olali ko banda na 4 heures. Au comité 16 azama be alinga ko yamba batute na lelo fere alinga ba mona ye na Congo ben somnu a misala na salaka et pesinga journal dimanche repo yango na lali soki kopeza la katende dimanche pe na ke cop tant yo ko talanga ba bisela tia ko lamka wa komi le fundu o meminga sango ya nini c'est ça berera ba congolais ebele yango moni
yeba ko chelongi na moi oyeba passe ya mbongo yeba ko chelongi na moi oyeba parce que ta mort ya baninga na disponibilité c'est ça yeba ko sala musala po mona ke ta mort basenga rango comment na musala osala après une année osengi ko congé ya nini mundele pa bike kendo pema po yeba eloko ana fesa na bato bazana ngote bato bakanisaka pongi ya malamu kwa fesa na butu or pongi musu ya moi eleki ya butu na kimia ya makasi bato bakomprena mabe nayebisi yoka page fo yoka très bien eloko fo toyebisaka bato bokotisi bato ebele na mitema na mitifa ezanga mutu na makolo disponibilité na ye na temps ezobala na suta azalaka na bino sans fra nakomi kozwa soki nafandi place na bino bato boza piaka makasi bokomona lokola naza prete na sauve bino or sans fra ngai nazozwa kote mosu ozosenga nabakisa nasala makambo fi na nge emata natika na bino bokamwa ngai napesa nakweya to nakende na kote oyo bakozala na posa na mboko na nge emata nakoma sumu mutu de temps naloba na yo o makamu nazo biso sérieux to pesa ba patron faute ba na raison na comment comprendre nazo biso sérieux pasa na comment pena ko comprendre nazo bisa yo et loko na loba même na plan divin eza kolo mokili ya salela mokeli oya kela biso a defia bato e moko ke akela kote muso basenga ki eta bimi briske ba balande asima nzela ba abaluka abalukela nini ba maladi nyonso ayaka kutaka na nzela na bigisa te soko koti demandi te na yaki po na bino me olobi te pati atiki yo sakana yo ya soloko alo bano polele okay apati foko yeba ba teti de babika ti na bible yango moni quand olobi tous les bateaux batamu comprendre selo mukili babima na logique oya bandaka ide basala afio bimaka zo bozo sala nini okokoya makamana tikele bandeke ide apesa avie pumba zo réseau comme trop tard boyeba o babimaka pa kendo simba fine simba maloka bakisengi famille na bino banda kokoti lelo babola yo lokolo tanga to kosala nini andima ke na cop moko balukela bato mona kwa mutu ebouger même bandeko na epopo batendeko na biso mwasi mobalo na moni mutu nebe ebebi lelo patango esimba babetelo tolo c'est ça comment na li passion na pia kabine so bomoninga na ete comme zuwa mukili yokanga très bien boleka nga na mayele boleka nga na classe na âge bo progresser peu ponani c'est ça comment nga na esima na botra bino kilorea mais na kepe na nzele qualité ni na sali koleka bino na bimi challenger parce biso surtout zande ndenge moko okoyeba na zape licencié te maman mais nga na ko sauver nga licencié te nga voyou o sous-estimant nga tango to discuter ko kendaka pembe no finga nga na français mais tango yaka mutapia ko mbongo voyou oya tanga ta kabeli muta français mbongo soka moni bato ndo bimbe ba gros mo pa mona kwa le kinga na nyonso soka ndase a dépendre nga na ko batama okoyeba yo sakana o mboka tala okosete na opeso ba piste clé tant basenga ta muta français bato minoko makasi tika bango so mani ka muto misa tu minoko makasi est compétent azo bomba lokumu na sima bato ba pese raison o ayebi afanda ka nakozwa yo koko ya kolandi bato nakozwa yo nasolo bano clair o azaka na actualité alukaka 100 francs azaka na maîtrise ata aza piaka yebi kelobi ekosimba mpo métier fai na nzoto naloba no polele abangaka nyongo te abangaka challenge te likambo nyonso bokobetela ye azoseka boye bozela o aza ndenge nini tonga ntiaka oza agité très maîtrise capacité jogo ata achebi te baeseka tokomi na 85 minutes epande 2 minutes ibe kokota ya chimite ya soloko sakana apeso bapiste clé jogo alenga jamais abangaka adversaire te atoleki na bapaki ozobuka azoseka kaka kozwa tiobo na suka bakololo stade mobimba jogo foyeba omoni fo ozalaka technicien kapasi noti o maîtrise ana oloba eza makambo koza agité te l'air agité eleka o l'air ya concentration expérience ya mosala epi yanga kimia vraiment oyo amoni mingi ayebaka batechnique oyo ayebi mboka soka mati taxi atelaka su vite okwa bebe asika azaka miso na tshombo tia kokoma koma atali nzela te aza na confiance ya chauffeur mayibi balabala deja banda kala koto tozoleka si naleka na kotombola miso natala nyonso nayeba kutu nakamati taxi mala te tokomi la musa foyeba
oye mboka sika to za mutu akala ebana na kata camion mopa ya misala talo kwa muyibi kolombo katala keloko moko ti bakokoma na yebi mboko mobimba wapi na yebi te kokosanga nani lobolo baketali ka moko kuna tali atala actualité matali kisasa te pa yebi dana mutu wana ngana mboka mpa bitala mama biso nyonso ya moninga na zo peso comme une expérience ya ville kwa mutu asa mona tu amati taxi confesse ka na chombo OK c'est to commissaire ngasi vie bitala palpite natala pona beta sango beke na koma ki wa malamu non koya mukidi boite capable na peso ma secret pété okubisanga pasta zala à l'aise même tin église prière na yo baka mogangi te mokene sengo koleka watu bagangi makasi ma pasera kama ana mikumba te na dosa na yeba ngo nyonso e comme android na osambelo kana tina yeba kala ni na koloba anja yebite era ko gangele eleka ola na zo la ka bénédiction ko e koma na presete tia kelanga ayebinga foko maboy nini koloba anja yebite papa azo bano makamba mikie so yo kinga original kotika la kozala JTT a José na ngoko mdana expérience kwa mutu asala kala na compagnie mutu expérience oya umena na compagnie alenga mutu esikata jina ba diplôme loko justifier au classité métier machine ngana kangaratie sala yo yebi c'est ça l'accent bandaka le kota na mutu atana kangisi na kokango malamu yo yena makamba classe okofa na bureau mais faut que na machine faut ba doyen Koma boy na benga pana nyoyo na oye biso makambo pété badoye babanga raté ya moni tango tuna kapasa à l'aise mais osaka ndeni na sera toujours à l'aise na senganga te na yako ya expérience ya piété yanga na moni mingi na komi à l'aise osaka résultat vraiment maman ya kolisi bana azasu na posa benga bana chombo te babi ka na fait du mois faut maman makamneto sala ndenge tozanga na réunion to lobaka ka mama fana kaso mama ko benga te atika so base yanga bango moko bayebi komona ka le de mama e ka moka na lobaki ni tant ba benga mama sa zibiki pa ko mako code tant ba bi mama chombe zo sonner bayebi seke na ngatinda tant talika kapashi ye pesa nga biki na zawa déjà sengi bi tant ka yambi allo comment alobaki ni tanga ko kata sko kuna sko bagini mama oyebaki na yebi bango po na umela na bango komo so kama mukilokolo yesika ilela nde baso kama nga opema challenge apema ni plasto opema sanga mama aske saka na opema tala kapashi na sepe on pose na technologie avancée ya makasi wana leadership na mona trop kando lobby muta expérience jogo kama ka tereba memi ete ata mukete isi pe mona keza terra bad bo wolola bo seka chobe ko zana te na terrain est-ce ba so para na anglais ba so para na chinois ko so pesa dia mako ya makolo ogoyeba pasa na matoi na lo bano ba sérieux problème en tout cas pasta okolisanga na zo peso ba piste clé pasta na kola na ebiso kapashi landanga très bien wako yokanga nazolanda mate ya pete yango nazolanda na ebite na kolisa bino wapi kapashi ni mutakompena ka na kompena ka nalobi omani mukili kolinga yango wa débutant ou bien c'est ça soko so umela comment fêter anniversaire bambule ebele mozaka une espérance ko banga ti le non c'est ça na mta ko banga soutien mama nakobanga nini okobanga nini vraiment tout le monde a l'air à résultat l'on qui tike sale c'est ça attends que copte te donc de beauté na c'est l'air awa izanini eloko ezangi batulele soko moni mutakola agité capache na peso conseil ye moko aza fautif na ye bambeba na ye ezobangisa ye paso mona ke ona sina zaki na bebisa c'est ça oya dans le mano clair yango penza omoninga na gosimba $500 na toboli po métier ça na nzoto ekoya nzamba salanga grâce na méritati na yebi ke l'air tu na kozwa na kokota susu nyongo sana simba na yebi ke papa na kofuta mais yo métier ça te kopo boya okute na kopo bakabelo 50-100 orolu ko na kobalola ngo na nini c'est ça oweleli kokota na makambo omona ka bato bana ba métier basalaka yo omona nga na dépasse à $10 20 na BBC ngape na sata page lokola ye
olandi nga natikali piaka na misu na yo mais après une semaine omona nga na remonté yo otikai na calcul bapesaki yo na moto toboli ofandi kimia olandaki loyenga na nga na bar mbongo esili sikoyo oza na métier tokozwela il faut comme agiter. C'est ça, vous avez la métier aussi ça mbongo. Vous remarquez, kotambola kaka na balabala ya mutu. Oka makufelité, azolenga lenga. Bomati bis, amona embouteillage. Chauffeur ça noki, to double ba kamelo ko l'avion. Comment vous avez na maîtrise na makamu miso zo mona mozolenga. Bon fandi kutu na Afrique na bis azale zebi ke lokaba tubaza seke to komina nu te. Yo mutu zo mona mozole, ozolenga bomoni ke ba kamemi ngi libo so Congolais. Avec le coup de l'air, faut comme na maîtrise na oloba. So comme na maîtrise. Okoza na batamisala molina ndako mo gagner procès. Okoza la piaka batu rotimbe la piaka na hote comme si bazo bundiso comme si ozo comprendre te. Faut me la rangengi. Si. Bima mukolo na miso bana kwa boliete yo na maîtrise. Likamye se yo zo seka. Faut ba kama kazole na kobata mate expérience. Comment Colombongo pesi balamba mais abike boka bolana ngotike lango bokotika so botondi te bosi lisa et banque ça ramène bana Colombongo biso to si lisa au moins la likamuki ata ba beche gogo wapi pana ka kole la mama solo yeyo oyeba yangoko mwana fase bako gangela mbangu pana ya ayambiyo protection malonga yeyo oyoka ndenga pia kambongo kuta bakasoki te basi lisa osambelité boboto kabelo euti wapi mwana pesio confesse que les anges et puis mwana ote mwana fois ya voisin soki nakangi mamo ya protéger nga boboto nini mwana pesi na confesse na yo bosana kati ya lopango oyeba koma na maturité oyo makambo compliqué lelo pete na ote yo pete so yoki base Yama c'est quitté. Capable na jebi sayo. Yango comme na niveau moi non côté akeba lobi pas te pona maman na boy. Alo bango. Mais à monité. Le temps on peut confiance pas na yo. Na lobi na binoni ba conseiller maman. Confiance nous tu vois. C'est ça. Dengo fifa kana yi. Makamba mona kana yo. Faut comme na maîtrise on ndenge nzamba tshela biso mité. Tokenda ba église ité. Mais kabela confiance que le comme takelo ça, lo sambo. Akenda église à prière mazaji agité. To prière tête aux agalès na pia comme royeba te métise kotinde dengeni c'est ça royeba et c'est aux école batanzambe poto za France albino école morona bino batandu bangala bandibu banani comment yo agiter nga maîtrise mais que l'église nga sa bible c'est ça mutamasu mo fala banga ye maîtrise mutasambela comme kolenga na puku faut comme moi na peut so ba confiance yango moni bazo prier mingi mapamboli muke basambela kate batindiki ba mapamboli maîtrise oyebi mboka malamu sana susi okamwa te libosa basoda bayeba oya memi eloko to te oya memi boya etale na yo kangama sata va kanga mutatala kape modèle attitude sata kanga bato ndene aéroport nano matia fena dolo kito bandi kolenga sana métisse bato basala kala akoleka na deux paquets métisse azotala ndebe aéroport kala oratala ba minda rien métisse ka kuta oganga sana ndio ngana leka bino boleka blek sanga liboso ah pourquoi ça le liboso mbangu même la police te le quoi le liboso mbangu pas que ba ko fuyer c'est normal monaka yo leka yo kuna yaka nan ba fuyer te de tami kanda ko to la kiso mini etaleli mbwana lopango comment muto ayeka mamoka kota keti suka sala ndai yo koti abando attaque yo etaleli na peso ba piste etaleli na yo pa kolo mokile za na niveau ni pa pambola otote c'est ça avant batinde guerre fossile la somme ennemi poza maote na guerre somme binemi o ka ba po tirer mawa na ko kokate ko bomanga binemi abotoli pays mais basodo bakenda ki guerre bakoki tumba te botinda ki banani ba goyi magam na loba même ça comprendre si compliqué on a théo sagesse ya c'est ezatina ba poto wapi au commande ya poto agitation ya nini faut en maîtrise au comme na mboko ezali pamboli fasa ko les Afrique ozo te melange amoko mona contournement net biso to mona ki na siminza na zongi mais oya yokuna nini appel Afrique e bangisa yo ezo bangisa na ni oro uta awa agité ba ta bomati na famille ba kolie mutalibo ya liboso au milieu ici ça va compter au milieu ici aloba na yo benga yamba e nini capaz to ana bato ebele na ba famille ba prière te ba bazana bato misala molili
baloka kaye bazwaka ye te makendaka église te asimbami wapi ana maîtrise wana kotisa bandaka esprit na ye ebima supérieur liboso ya bato nyonso à partir ya confiance ya mipesa nzambe mpe atalaka confiance ya moto oyo nanaki église da milingi boye tika tokokaka ye te andenge nini motu positif ye mpe kalika moke oyo akomekanga akomona sakota ndako ya nganga sakende église mpe bato tu batalaka moto asomo ye oyo akendaka église me ilengalenga alali ndako olingi kofutela ndako ya mwesher lokwanga lupango fanda na wese etalana mpo na $10 wese bapese bamatelako ntina 100 mbeto soko leli pese aleki okati pongero otala nanu pese te bokomeka ngai te tentation eza moke ngai naza makila makasi obandi kochasse mwana bato ya bebe na ngambo alamuki ka bakopection na moyeke te ogangaki makasi oyo te seke bebe aza amfu te makambo eza na Congo naoloba no makambo oyo kapashe okondimelanga te naoteka original version koma moto aza na poste soko olingi oloka ye lobo oza poste moko bozowela nde simba aleki na makasi ya boteli moninga mais oyo batie ye akomi na poste bato ase asala bino kana ito te bobwaka maladi ezwaka ye te mokola kolongwa nde afa maladi eye en plein poste rien comment président so banomoka président de la république lelo tous les nganga tazaka na kisi ya makasi kisi n'est pas ne comme faible okosite aloba no makama mike kuso bamona bakoma olenga mais na age oza mwana ye koko aloka banda bomwa akomi na ba 80 akiki ya koloka mais des fois kata batoka mokonzi koloka na maye epa na ye bando tubelo kwa mutake kosala masumu saku tuna bomba yo tunalengelaki yo mais côté mosusu kinganga na ekoli na oyo soma kama miki oyo kinga bakoka bakonzi te eloko wana mpe eyaka mingi mpa bato bazaka na mwa mbongo na famille soko komi na mwa mbongo na famille ata oza na malamu ya sante soki na famille 7 bapesi yo faveur koleka 3 kisi bakokota na kindoki ekozwa o te ndimelanga soki ezwi yo ozaka na 3 ya bien 7 ya faux basaleli oki nzonzi batimbeli ke kana eleki wana bakodundo mbango on a betro baversion original parce qu'on a raison ko naoteya o sérieux soko za la population ebele nyonso bakokana nyonso esimba te bando kutana ko muso mona ko kanda po ameki rien akwa associé na ba voisin ki ba ba to yebi pesa simba mite nzoka na ndako wana boboto na yo epile bato mabe ye pe muto mabe wana alia ya yo asenga merci ekangama na kingo ndire mo sa mabe ezate peso ba piste clé ya ntomba bareke keba na vie luka malamu eleka ko comme ça peut malamu et comme boboto luka koleka nzambe te c'est la boboto frame aider bato moni ko aider ceux qui ban ko exagérer kata soko former ba goigoy mingi ko ti fina on a danger o nyonso ko sala bazo mona mkolokolonga ba boboto la nyonso na lobaka ngo na pete na loba nini pastor ko siteko kapashe na te original nga mutuka nazoloba na yo mutuka munene bozi wapi okumo ozomona babetele wana nzo ntemba kobaluka makambo ebebi moke mpe sekale ifali ndenge osomaka ezalaki ya sika yokanga ifali ozala na matanga moko feti otinda bamemela bango ata 15 tour comme ça bafina ata babebisa okesongisa su na garage obimisi su de sa babongisi wana te banga baluki osina te mpo bamatamata siko lokwa bamataki te bamoni bongo foka eneya yango omoni kozala africain eza mama na mbeba okoma leader sa tentation tous les leaders africains oyo azalaka na mwa mbongo bapesa ye valeur ti lona maintenir kapashe aelombe mpo bitumba molili ya afrique eleki malamu ya tala na afrique boboto na yo kobimiselo bitumba na quartier obimi osali do na bato balali nzala ntango yoke na butu bayekolo bitumba olesaki biso na moi soko ozwaka wapi to meke na totala zaka ndenge nini okabi na moi basengi merci na butu makongela ndi na nda ndo to échanger pongi muke mpe melingi ekima mama oni nazalaki 3 jours oboye te awa nakomi wa bato okabeli na moi boboto na bango bakumisi na butu okomi réunion mabe koma quartier oyo yabima loka boboto apesi biso alingi nini ye nde kosisa nzala awa take ebandi africain
mutute. Soko zokende kopa te muke verrouillé. Makasi. Nazolobelo polele. Makasi. Kopo ko sala linga batu nyonso ko Texas. Oyi musa muso ko betela baniko kantike ko ba mona nga goigoi. Na betela papa mona ke na fungwami. Yo beti cop koto ngenda pe ko sala tanto so mbongo na boye. C'est ça. O même pe bango so batali cop bango bakokima. Mais le cas où bete bango di solo ke zongi na 100 francs ko to bibo lamba na pesi 5000 bo chama ya fufu. Okama ka wana makambi bando changer. Yo moko muto bando lana bango mona pa muke muke si lolem. Na miso kelini. Njonga nde bozolem na mitema ennemi eko ekoti. Osangisi ba jida sa oye. Balianga na Yesu me bateka Jésus. Na famille bazatala. Kapashi na olo beno polele. Babola mingi to bimi awo ya ba innocent. Musala no ba kokate me babundisa ko sa motif. Tala pe batango babundisa ko pan ba kolinga ka okufa batika la ko senga batalibanda ke muta famille telema ole saka bango ba mono mabe. Zuwa na bango ya pamba. Koma ya na famille abongi ata ko sunga bino nyeso te likambo 100 so ka pesi 30. Seka pia ka boke no kotambola na batu no balabala boyebi te bo senga lokwa chichani. Ba linga ba senga chichani. Que na famille mutu moko telema bambo bamona bien. Au pesi bango $30 babandi ba réunion. Loko la pesi 30 c'est ka pesi ki maman na 100. Tantôt pimeli maman pesi bango privilège ba monika mabe congolais. Congolais. Ah na loba na tema te moko na yinami nanga. Oyinami. Mais na loba ndé clair. To boya biso moko malamu ekomela biso to kosela église na bandoki. Oh enfoutement, comment mobile qui te lokola ngana tellement banazana en ya mutu makambo so sala talinga te poto kota quartier moko. Quartier moko to koti ngape na lokola ye. Yakuta bimaka na moya tambola ka pas 10 000 francs. Na kofana so na moya na poko na choli. Ko chola na ka ya en pa na 1000 francs na zangi. Mais na kaba fina ngana masola politique na ya bale. C'est ça. On a lo ba makambo ko ndimanga te. Ya pete. Na ba no polele. Musa na sala ka pesa ko tali ya salité. So pe na bengi ko boya o ko cholanga. Mais si on a 100 francs, on a la kate. Problème na yo nini. Na kolonga musa na sali ema na sala kate ozo sepela sa motif. O bonga tenga na bonga tenga na bonga yo bonga te ya yo ni. Kutu so na zaka ta mbongo so na leki na tike la kata deso so batashi chimbo congolais. Vraiment. Na lo ba no ba en en Afrique. Ba en na bakasi. Kapash. Na lo ba sérieux o tala. Makamna lobo efandi na batu misuba le kambongo na zoke la kamobola pasi makasi ana loba kutondi matin ana mbongo ezengelo ka kusala atambaka na ba $50,000 na poche tipo kwa ezengelo ka kusala ka zongisi mais akomona ke kapashi ye wana pona asepela na matin na yo palo bata zwata 100 oyo $10,000 kutebele ata 100 zwata 100 oyo sauvé jamais amona ngo kaka so na pesi comme si akendo bangote na mona ko bonga bazatala ebele na makambo etali mabe mbango ebembe okaki maladi asungi te mutu akufi atelengani ayeko bima na quartier na pokwa mama eboni bino bozali nakaki matanga ezali awa beswi ngai nzoka nde azalaki papa doyen balobi nini otebe na boye boya na tinda nakotiela bino nini mbongo akopesa po ebundisa famille ekotisa rankini bato angani bazalaki babola bazalaki na union otindeli bango $5,000 ondire ya kisi po famille bango ebeba ntango bakozwa famille ekoti mbulungana bake kundi ebembe tiraima nanu bakundi te kolela komi ya parti pris kolela mosu eza ya matanga te ya mbongo bapepsi depasse ebele pe tozwa 300 to banda cope kolela échange ayaya bapepisi mbongo nazola bana yango wana mpenza mokili oyo ebeba ebi nazokama na te yango kaka biteya teya oui otei bien naote original ba version secret vraiment tikala kobima te yango moni kapage tambolaka nekenge mukili sala attention merci pasteur oh malamu kolo mukili kolo malamu amema nango ngambo c'est ça ayana malamu atanda na mesa toli yango fere to bimisa yango de désordre batika barabas akamwa barabas mobomi akala oyo te ye ndenge makambo ezoleka apat ozokwaya na makambo na boboto na yo ozobima bolole famille ozala malamu mabe oyo na bango mabe siko ya malamu kutu ozosala bandimaka te kabele ata $5 na miso na kosenga merci soka baluki pembeni ake kuna bona pesa ye kutaka baka na pasi akabaka te oyebi ye mpenza elekelaka nga baza ti lelo ebele yango ozomona ke emoni makambo mosusu yana baka chaque fois tambolaka lokola kolo mokili ndeni pasteur kolo mokili ayebaki bikelamu na ye akenda cimetière est ce que ebembe ya lazare ke yango nde ezalaka na kunda
yende mosantu ese na cimetière Lazare akufaka mosantu ezalaki aye basantu bazalaki kombe bakufa kutu ya malamu koleka Lazare koma ayaka masekisaka mo misu bozela bosamba na lola koyeba so nakia kuna eleki kaka yoka oyo akendaka kutaka bamaladi 38 bazalaka na piscine moko bakweyaka babika amonaki bango tala ebe na betese aponaki ya papa na 38 ayaka simba litoko balukaki misusu bozela ange bozala ndenge boza mais kolo mokili kosunga mokili ye ere kobikisa bikisima misusu bozela tour na bino ndenge bomesana foyeba kalikili nini sokozo yoka makambo na oloba kapage na so bapiste clé oyebi pena pasta ayaka moni bendikape koma misusu akende atika bango bongo Pierre mutako bikise na nsima ntango jésus asake akei bato mosusu azalaki soki asengi te moko abikise na makasi mosusu ata olobi o te biloko mpo bapesaka biloko bana bapiaka na bambwa réponse mabe lokwa akateli lingala soki oza sage to kobika lokwa mwana mwasi te okendeke eso akateli nga lingala ndimaka ete aza mosantu ya lokuta mbamba kotala na pasi mwena akende wapi eza te abima lokola nga so naye kotala yo atoka telinga lingala me fufu na moto nakobomba munoko nakozala natonda bongo nabimisa koswana mpo maopikola yango eza te koyeba o mboka landa kapashi nazokoya biso basekret penza nazopesa bapiste kare yango kokamwa kote mosusu bayinangasa motif ezani kaka baoyo yo bazalaka na yo bakwati yo pembe famille surtout famille nde mpasi nabeta sete surtout famille ina matana bakamarade eza normal zuwa likambo nange epesi bango motema pasi zuwa ya famille koto ozotiela motema oyo nayebisaka elilingi na yo okomprenango bien te boya ata elilingi na yo mpo elili na yo bwa mutu moko ndeko na yo propre bwa makila moko likambo nokoka pasi kobetela ndeko pa protege mpo pasi no pasi na mokomona ntango yo ayoki nde moto akolivre yo ye okanti obatami nje okopwatami or soko beteki ata camarade akala ata ina yo meloka kotala baexpérience akala kobomba ata ndambo tobebana na ye me makambo ayebisi ngai na koloba te mpo natali banostalgie ki camarade ye moto akopesa mwa valeur ya challenge me ndeko akende nazoba nopolele siko kotimbela te ntango bazowolo libanda ye na kati azokosa kokonsole me trahison ye nazwa bango ebele mama naopesa basekret ebele okotiba te mutu akoma boye ndenge nini ozobeta masolo ya kompani nono kosala mosala mpa ndeko nzoka ye akateli corne na mutu alakaki yo mbongo oyebi te asa bandi mosala yo olobaki nalingi nabanda me nano obandi te ye ake kote balakaki yo mbongo ke asi abandi okokama obe pa o te nsima obe akopwata zwaka namanika topusa ngo mwa nsima naovoyage alakaki nga bien comment changer langage nzoka nde masolo betaki ndeko no ya mosala ke betele na pembeni ye betanga ayokiseka asa bandi mosala na kopesele mbongo ya nini yango moni kapage tolivrame bazoteyaka biso bengana mvutema lokuta kapage nandimelaka mvutema me nandimaka te na mayelo nzambe apesa moto amvutema pile ye amvutema kopile moto même kizengi amvutema kopile te po tosami no elini nya nzambe abima kizengi na condition avi ndenge ya me makambo so ayebi ya ndako soko tuni kizengi akolivre basekret nyonso balobaka kizengi alobaka chakwa fana na ndako abeta masolo ya ndako bongo mutu aboniko nazopesa makambo kondimanga te nayebi biso baserie ka oyo meme l'église eza te okosala 10 ans l'église bakoteyo makambo na oloba te baloba no kaka chasse bengana kanga nasala confusion ozotatone nani akozala nani mpe okende okwaka na place ya mabe bapase bapesi raison oyini motu a faveur oyo naloba oyo po timbela checking frame naza wapi naokende wapi degré nini nakomi mpe makambo ezala wapi me maka fi lokwa match premier mita wai nango baomonaka normal wai ya deuxième mita ezalaka risque mpo ekipe eke na kopola talaki tala ta nalele koki nini olingi obetela bandeko so obeta nyonso bayoka olingi obeta su nini nini obakisa ya sika oyo bakobakisa flexion to batindika koma yo moko komi na jaki mokolo so kobomba secret te moto otindika nzambe apesa makambo ya kilo boniko tobombaka secret te pasta olingi secret linga coffre fort ndeni kilo makambo bomba kapasi nzambe ayebi ndenge alivraka
okokola na H bapimelo ki yaya okoza mwana suka bakabelo affection ndako mama pas otémoigner na kufite na bana nyonso moto okundanga oyo asote bana nyonso to bota ba otipa na ye ayoka ba français na bango ataka makambo na bango koma kabeli ye oyo makila ndenge tuti na ndenge sala moto okabelo $10,000 mais ndenga pesa osanti ka pesa nga pa pesa matuli nde na kia kocholanga moto akopi o $10 osanti ke moto apesi nga na affection vérité so ezaki mingi nda pesi nga pe 10 apesi nga so na kia nango kope kosi ekosimba eza oketala moto akabelo mbongo te alesi yo te apuso kama koloti na reme makamba lobi obombe na coffre fort kolika mtalesa ka pesa ko tike na bomba makambo bato ebele pasta mais alesa ote alesi ota pesa maloba ka lobi tango ke bité o moto alinginga muso apesa tike alesi yo ndenga zo présenter yo yo bo sentir que nzinza za pembeni na je te dis mama na oloba no makambo ni mangate kapage yana patum sa yambio pa kotso na atio wana atiki no ba camarade ni so yamba bango a livrer yo na minda bota lokoso aye ko se kosenga elmo ko songa kende moni kapage ya ko talanga kapage moni bango ebie oso yebi azoti okana spectacle comme ça tant ko pesa 1 ya ko c'est ça qui dit 10 osambo ya pa ya pamba na ba no makambo ko ndimanga te okosité sala attention capable vraiment donc on va vivre quoi léopard akenda na tracité si nyau comment nyau azanyama va sumba fatu mwa libulu lokwa mu asumbi akundi ni ayebi secret makam na lobo chate nzamba za mayele kolika biso nzamba pesa biso ba capacité moko capable nazo pesa conseil ko défendre yo eza témoin te yo moko pesa vie no structure vraiment tant on a vu structure c'est comment na motema sanduku ndima ba engagement nyoso mineno bomba nzamba tambola na mutakanga munoko beta no masolo nyoso makamba oya yo bomba soko livrer pasi na yo pa bato ebele au petit nzamba sala autant obeti pasi ebele bato babangi ce qui fait passer l'équipe depuis que ndake église mazabi lela tina kosambela nini nzamba tale akimiselinga bandimi likola pasi na ye tambolaka na coffre fort vraiment nzala na ya kotonda en tout cas pena nzamba salaka nolali nzala otemayeke na to tamba to kotala te lokwa asambelaka toni seki fe nalanda nzambe na ye lokwa atondaka seki fe aliaka bien nzoko ndolali nzala mokumisika nzamba tali te akumisinga sa partenaire fona pese raison eloko esangi bandima lelo tala néglise pesa obimaki na ntongo kope okete c'est ça ata bi eye okokende olukela ngo wapi yekola ata moto oyebi te tia mokona ki porter okokaka te oyebi kofandela masolo bato bazobongo talaka actualité na bango mpo betaka masolo yo moko mpo oluka oboya me kosenga nzambe lipamboli mbangu atindelo na epai ya nani na ndoto na nani na pasai na ange bagato lelo na oloba no makambo kondima te yokanga pa bokende église ya ofesha kande olobi ofesha initi na nzamba azokamwa ozotambusa mutuka place ozokende oye esanse kosila pamba batindiki ofele ozokoki kopa eloko te vie naloba na ebele baye mokili boye azopusa camion sa ayeba kota ke wana bite kalibile ezokende na kosila c'est ça ateyo ezokende na kosila malamu nafanisa mutuka na ndako mama nabima te soko memaki ata 4 personnes nde bazongisi ata 3000 lobakisi ata 2 litres pamba mpe puisa mbangu baza te ti lelo camion kutu ya privé so azokende étranger molefa kati ya 4 personnes bongo yo naloba na makambo so ozokomprendre nga mambo apete mama na te original raison yango nataka ti bato azolela bomiyebi te comprendre yango tolobaki lobi pasta na lobi bato bavandaka na mboka mosusu bato oyo na mosusu bamindele nde tomonaka wana tellement bazalaka bachallenger bakipaka pene makambo mboka na bango te bakonza mboka te bakipaka te balobelaka likambo na réseau bamoni tili peninge mataton à part ça rien à voir eloko wana mpe namona bango ndambu sei nakendaka ngola na ba 2005 nga mpe namona ngola bakipaka mpe makambo ya gouvernement te soko ozokipe gouvernement mingi difficulté apiaka na pasi comment yango bakchef soki gouvernement ezobonga lelo te okozelaka ti ekobongaka na age nini na lere nini ozokende so ozotambusa camion kalibile ezosila pa okende te
il faut que ndo talaka l'air nanga ekomi nini. Est-ce que c'est une moni clarté autant na ko simbaté. Na match kutu to mona ka joueur ba che numéro 9 a moni clarté que ça numéro 7. Coach atinde te makomi polyvalent. Côté ni no baluka na chabino noki. Mais même ça que beta na numéro 9. A baby seli entraîneur remplacement pour moni que umeli ti ezo umela. Ngamo ko na créer nganga. Yes on est ça ka soki bien coach ko tande na beta te pour que bien coach équipe ga et gagner. Le roi batinda ki ministre le roi tanga ki misale ezate pona ki porter au boy. Ah je pousse ce que na gola na français pamba sambongo. Ah OK d'accord ça. Na ba no polele. Ndimelanga. Eh simite comme commerçant. On va na tangela ki ya. Mama nazo lobelo ko na mawa. Nous on a été. Koko mona mutu penda fandi azana mwasi pe makambo ebele be na mana. Andimi bana bayenga ingana ko telaka ba voisin le quoi bango ba kelela libela. Mais il faut sa vie congé. Bima kendo lukol o tangele monanité non. Nga foka o wana. Et puis natala kangaye. Ozo mona mutu penza kapash na miso bato belé boy et sika o soko tamboli partout kembi le lobo kuna lipe ko bima. Yo mona ka mabe. O mona ka mabe. Yo mona ka Kongo ko kufa. Ba okutu bazanga misala sa métier bazoso ba bisi na tongo bazoke de zandu. Sa marchandise. A hotel manarebe ya termine bazina vite. Mutazo kota na magasin yebi likambute ventilateur etali ete so bika ye à 10%. Mutazo hotel maman tandi ba chemise na 5000 ya bimi manager 5500 ba bénéfice azo on a pas peu moi c'est allié moi na futi ndako. Albi pe Kongo eza bien na pas meli bouteille masang. Mais yo vraiment aboniko kapash. Bongo chanzambe kaka. Sandu ya tolia kaka wana la kisoka nzela. Kapash na mona mama moko. Na mona mama na libongo. Bino boko somba saki ndaka boila kabino. Ekolo moko ti suke tede bikolo ya ye. Mususu mona la na hote ya vérité. Mususu so mimbisa kotala ye moka paso yo yebi. Ba misu baza kokena ndano ngoteka ba bilo ba vivre fait. Au sombi carton. Petit mo kazana chance te mo ke katana na machette. Akate lo ba moso ndengo lingi. Akati ko de 6000 francs. So akati 10 000. Tant ko zonga pile muta cravate. Poyeba. Na journée pour moi na tazo futela ndaku bana. Na oyebi sa place mo so pesa nzambe faute ya pamba. Onga fina nge telema vie telemi yote. Ce qui fina ve telema ki seke nzamba ngati ko kufa. Donc lo belité oza bien ona ote ya bino berer na bino. Bo kabeli batu bazo bonga mbongo comme si nzamba linga bango le kabino. Or ba ye maele moko na bino ya bango ba koti bango na challenge ba mi pesi bikila ko lukela bango ba se sacrifier ba tie mite masanduka ta passe ye babo ba bomba ba komi na rond point. Yote nzale bandika 7h 9h so tali 5 familles. C'est ça. Et puis bazo tala baleki ozo kotsa ba plainte ndrom bosambusanga. Na lo bana yo. O que ne pas l'équipe we ko tala ngakanti sango. Te na lika kat nzala na sali 3 jours na oli atteint. OK sambwa. O mi sambuisi. Ali bo chele ma fufu yo kanti ya lokumu. Zo kande mutanzala ye. Même mwana ya tanti na wana. Jama kole la maman na modelo zo lela. C'est ça. Mwana zo tala kuta zo mo sobo. Baza so ba chele ma fufu ndo ko so benda bana pembeni na samaku. Ko bouja ke tia quelle année? Parce que c'est minga tate fufu ko to kaleri. Nini? À quoi ça retourne moi na ba question ko lia pata so ko lia fufu na pas benga na. Toi tu manges souvent quoi? Wana masa banika. Moi les frites. Frites, mayonnaise oh attends c'est la pembeni matalanga. C'est moi nabika moi j'aime aussi du foufou. Moi c'est fou ngebela. Akesa kana baninga. Sakana baninga ko pas benga na ta fufu. Na hebi baje. Na yebi bato yo tala mokilo. Arabe bana lelo. Bon si ça def fufu. Na yebi kabashi na bana no makambo ko ndimanga lelo te tala. Oyebi mokili anga ye tala. Na tala kati bo pesa ka mokili faute mokili ya mabete. Yo nanga nde tozo defanza mbe ko biyo mebele to sali makbateli yo. Tala génération na yo na ba yo yebite na amike balai na cimetière. Comment moi na 7 4 3 ans kenda cimetière sans motif asumuka te manza matika ya kufa. Yo tilero yo titulaire na biyo mosala me kabilela lela. Ndeko na ngai balobela onini. Olingi na nyaya batindika wapi ba peso pays nini. Na changer. Faut na changer wa. On na tiki a pamba kolongo atati matete fa senga na batu. Hey! Ataka mi kufa ba ko zata bilo musu bateka ngata na mitra. Yo siko ba koteka nini? Batu bazali
aza na famille mais asuprimama ye moko comme si efasama ye moko kapasi na oloba no polele vomie bapesa ata nayebi te loba mutu mosusu valeur koleka ye donc so batuni ye ce qui fait basili mayele baluki kaka baza tala ebele yomoni nga nateyaka bato kaka ke so boza compagne mateyo bokozala na temps ozala na temps kopesa ofoti to ozala temps otalaka bato te vie ebatami na coffre fort ono toloba coffre fort eza motema monene chaque moto akomi moto na vie ana basouvenir bapoto etikali na motema ça yango kozala jamais leader capage mpo ozala vrai commando fo nyokwama na entraînement po ntango ozala na guerre okele nimimi mawa te kebana moto akotisaka bainfiltre na famille aye kotala yo kabele $5 abaluki abiaki ye otamba lobe moto mosu aye kotala nzoka ye moto abengaki na tshombo aza tala natemaka mini naoloba yo kokama koma soka nasimbi mbongo bolingo ya famille bayaka lere nyonso mbala moko abenganaka alingi osila mbangu aye kosengo na ye te me alingi okweya soko osamele lingela bango tusika obulu sa lokanga challenge ekufi pan frame tokende te totelemeli te naoyebisa yo tala biloko naloba okondimelanga lelo te naoteyoba original version android ya mabe eye na niveau 0 makambo zo nosala yango na boboto dose na boboto wana tika yango na 1960 awa tokomi na 2022 makambo boboto boye esili awa tokomi na lere awa nani akobomba ye po akoma ti na suka lere yango nzela bolili nazanga na nga lokumu nyonso me nga moko napesa nga rezo kozala ntina na nga nini nayela nini napesa po nga naza na posa teke yo betela nga maboko naza na nini obetela nga maboko ifo nga mona sentir ke nga kolonga na bombanga na defisa nga pa bato te mpona kende kosimbisa nga lokola nyongo batolaka nga lere nyonso nga moko kolonga na bombaka nga na bafoti na nga nazangi ya minene mpo nakelela me kimia na nga natalisa mabe pa bato te okotala azwelaka wapi nazwaka ekokaka nga nazala soki nazangi na ya kolia seke natolemi partout bacongolais alingaka sambwa te na niveau ya kolia poisi la valeur papier 0 mpona kozwa $10 akende bat aza na champion mais mpona kopesa vi na ye réseau ke terrain kolia na nga fo ezala na bato te koma kolia na nga fo bato congolais kozala na $10 aketia vi na bar akozonga na kuti na ndako akuti moto azolia na 2000 apasi auti kowaya akuti biloko na mesa o atya liboko soko bengane yo kabaka te mobimaki na 10 000 koleka nga 2000 nazwi nakangi motema naluka natonga nzoto yo kekaba na masanga babetelo maboko na lokumu oye kotyanga panzi likolo nde opesi famille ya kisasa bato abeso koza na bango na boboto kotalaka bango ozokufa na kapasi ko angaye tala boya bato boye éviter bango kata relation même na miso nzambe ko puso mapambole ebele ki opesaka bango o fournir ba goigoi eza lokola ozobokola lion na zo ti biloko ko pesa ko kokate po esengaka yimo ko taba mobimba dijeni ozana ngole saka lion chaque jour taba tia kokola comment le coup ba mona ko bomba ka lion me na taba zo si sombo mbongo saka makam na lobia taba na zo mususu soka sakani tata ile kwa ngombe teke sema tubayeba kwa zanyama mbwa bali ya ibongo lio so machala na ebo bomba ziki sai mingi ba pole sile ba mona kwa taba ore kipe mbongo no tozo sana nzoto na azebi sema kambo serie aux alertes moko challenge pour yo kanga très bien donc 2023 est passé na so bisa yo 2022 sala ki nini android ya mabe e mati passe sur un mingi bobo te sili na batu lelo ata malamu no ba moni po ba rembourser bazo boya jamais po ba ki mukile baby oya yo te ko tia misu te soko tiela batu misu ko leka mbeka ya soloko alo belo polele kapashi ya yo te ko tia misu yo moni te ba sengi na Congo bazo kufa sa motif facilité qui s'est accalé pour la famille les autres tellement que sengeli qui bagogo baleki mingi tike zo bango pe no qui au moins na bisi moi cher Tony Sakabato e baluka mingi bisi na moteur mabe pine ya kubeba bolandi pona moi cher boko matape plein pour ko tsambongo charge na bino na camion balani te moteur de je kufaka na village boba o fo chauffeur camion mabe batumi bolandi moi cher accident ye bino batabisenga senga bokenda ngulu kunde ku bakufaki lipopier bolingi moshe vraiment bana makamanike o aliaka biloko mabe na wenza lekaka weseler nyonso dala mingi na likater po kotongola bolingi biloko ebeba bapesa mbongo moko na 5 na 1000 na 3000 c'est cher
5 bana mbolongo na 100 francs. Kangelanga mi piko 5 to tonda ke belo kana sali to wela ticket. Kangelanga 3 ngana tele maki avant. Bandimi mabumwele kama bumweto etonda. Congo. Na la banu makambo soko yo kinga. Yango moni fo tambola na calcul capable. Tozo bima bazoba na makambo susu yo moko za mettre moyebite. Moite. Yango mona verienga. Na telsinga na kembangwe na zonga. Frame. Nazo tamusanga na barabara na kepenza wapi obebi c'est sans itoni c'est ça frame ava kamyebi me fona tano remema ba client toté faut retourner ça comme ça nzoto boy yo manga ma na sepa na ngana ba chel ba changa te sika bimana bolinga buzobe ba jena lelo au mekate ko sekena kutana na telefone ya na ngaza na pari ya pesi nzoto chel nini wana sia sakana bana ndako chel Nyo solo ba otala ka poche mais nini yo chel ku tu kuta na baba baba ada so te ka ba moko bise ba mani bolingo ye eza yo te maloba 10 so ko ba 100 francs na peso schéma on comme ça file quoi chel obima nanga fort retour mbongo lisolo mbongo l'air qui match ko na 85 so ko sakani to lali 2023 difficulté facilité ici là malamu na yo nanga ba yo kimtasali edi azate kota député kapage na ba no polele ba to mukili ba batute mutu musa ko sepe na yo tanga monike makamle mata eneko ekota makasi ina inela yo yembo kazo mituna na kamera ba page ba bimi ba jida bo moni bola moi Jésus abengi bino ko ta lolo fele oke te répondre nini mbongo pata ba pese ko sana ngweloko te ami boma o comprendre ngo bazata la capacité na biso makambo baze pasteur oyebi penza okondimanga te baze bele na ofuniro ba document sérieux oyo ya yo betela to vraiment oyo ya yo te capacité kanga munoko amen ata ba promettre oti na 100 merci vraiment kaka na musika lokwa na nango na posa te soki simbi kumisa nzambe et puis soka sali yete nzambe nda toucher neti trésor Nzamba touché. Nzamba touché. Abiba ba challenger ba so di foot tata awa. Tata lopangu, mama lopangu. Oui. Abala groupe. Wumela. Nalba no polele. Yango. Combien ba le kabala groupe na nyonso. Nana sa ta don. C'est ça. Poyeba. Oh John Yaro zo ataki zako. Alanda biso mikolo nyonso. Yene fan numéro 0. Sofo tu no motema no yinda na nini. Kapamba. Bolingi to sala susu nini pondi ondima to bakisa nini. C'est ça. Mais ça mutali bosa ko loba changer méthode lobi na boye mingi faut ça su na boye. Ba isa ko bongo. Mama, na yoka ngona lemba. Omoni congolais. Capable so moni na RDC. Yona ba capable. Zala challenger sur poser. Vraiment. Na vu mutu to azokanga. Ozo sala. Longola soni nango. Vraiment. C'est lango motema ke yango de base. Mbongo moko te ba kotanga 1 million sur le kina 100 francs. Oh. Capable ba ko peso 1 million ke pesa mo so longata 1000 francs. Pana yo yibite ba ko yeba pété pour monter le qui. Tant ba hôtel komi 9999 muyi. Comment ça ko koka bendi mi. Obimi muyi. Moi embarrassement ba tinda yo. Exacté. Tinda mutu mususu. Ko disqualifier. Na peso conseil gratuit. Oui. Yango moni na vie azo zongela kwa koyokanga tirer leçon. Okabeli pasi na o nani pamba. Okabeli pasi no bato pembeni pamba. Yo moko ndebi ko sana coffre fort ko bomba ba difficulté te. Yo moko yebi ko pesa vie non réseau te. Yo moko yebi ko linga eloko yo lingite. Puis yo yebi en place mati ya ko changer ba côté so ko moni côté simbité. C'est ça. Ba karama na place moko so ko tali les réseau. Tango mo les réseau kene match linga si la action bimite changer côté. Na changer côté. Na mona batu bayaka ne petit de simita ke nanzela mai sai banage akoma prêtre na mona batu baya papa mama na opeso conseil na changer kando lobi ba biso na tangelo te alors makamususu yo yebi na ko la place mususu yango na bisi yo yango pesa li ki osala yango na yango do titre ko leka tango ngosa yango mona tanga batu tena tanga moni ngai nzamba parce que ke bande na moto yo arena aja ko luka o batu bele bazo ke mawa pa za piaka mais yemo ko lo ya za conseil ndira bela liboma sa simba kisi so batena sala nini mais batu misu bazoka ema mawa okuta na maloba makasi mais na poche eloko te mazana ba engagement batu bele alors banu makama mike mais ma yawa te fo misala mais yawa te fo misala
amona mtu na bière wumela akomi manager ya l'équipe pa kumiseka ba pese masanga après masanga to langwe de kazi ko skena wapi masuba pamba bono so bo manzoto na masuba pamba Tamu Kongo na musala bima na 10 000 faut ba wolo la côté ko kenisa na baleki atoko pesa 1000 francs ya yeyo c'est ça ko mama tali ya yote bande musuba te mwanyaka yo mama ko bate donc selinga te apesi na baleki akufiringa yote bando koma na ajikalo kwa bébé à 8 ans moyen okomi na bakana kele kalo kwa 9 ans c'est ça yaka ko dekala ka fufa ndako ndilo tikaki mbongo mama boti akomi na mikuwa ko lemba mazombo mandoto na ko luka yo makile za makasi okenda mita saba siffler c'est ça opemela nini maladi te nini to kanga maboko hôtel ka fia baninga potonga na quartier umela na doyen okoma nganga sa oye mama kamna sakana non banganga bakoma banganga pasta je te dis avec amour so yo kinga ko kama ka l'air nyos ke bana batona pembe bana masolo ka mabe masolo ba ka dépense si so ka bien ka waka e koma ki boy selanga boy akanga maki mwasi nanga kututala moko alobi boy batuki si boy basali boy yabene ka bo nana mbongo te me musala moko ezawa yaka aya nana atante na ya sima balinga kamisala te bato abongo na Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Éviter na vie pour nzamba ko pimelo mapamboli ko zo bomba retardement tika boy na so bango avec majiski kapasi na sele bakino mukolo na bakino ni ennemi numéro 1 ya yo ndeko bozana e proche oyo somba makambu ayaka kotalo kwa zo compagnie yo ye bango soka sala ke loko tata elaka yo alula ko na mutema mena munoka koloba te poza envie tango ko mona mobali na yo bana mwasi tu nyonso sokosa ko mema bana azo mema ko ya profit ke botala ka mukolo ko beba ngam na ko botola nyonso tango yoko zala te lokwa baza facilité ko botola ndako moi ça ko kama ko lela moi ola mkusate yoko kama kaka ye yoko monike ba mais ma courage au so pese $10 pa ya akamwaka courage so pese $10 akenda ka soka abi passe yambo pona zonga suna senga te passe boy go pese event merci so ba luki bar pas 3 jours ay na rubrique mususu so ba simbita kosi malade so malade ta kosi na voyager bon mon goût na $40 et mon na raté so ba 30 pona voyager so ko pese nga to kolongwa lobby pese ka 30 man ce qui fait à quel côté mususu à cause que personne sango des semaines ma kengela ko lokola Android na loba no makambo eza série basta ya ngope no so loba ko timba te makambo na akengela ka penza loko Android ko yeba te mukili amabe makasi bato bon pe sur ba koma ba en ya bandeko no bango ya makasi na mona tama komona siko privilège loko mo ba moni penda te ko mi pré okondimaka te loko kolia bo mutako cha poison ye natika ko dondo po yebi piste na yo tu nyonso zala na moto boluka mbongo na ye po yebi valeur mbongo bino mbane bandeko na 2022 bazo komaka ba jida makasi ana mbina miminga ngambu panzi ba famille naloba no polele bandeko ebele ba koma ba jida mais mai na kopa kokoka te amona mbongo kileki na kiyaye bimi oza mwana mama na nga yo penda yaya so faut tout na tango abeta ka kopa soka $5,000 akendaka wa même mwana na bombo mwa pe ezate comment ta mwana nga bopia ka bombo te kaka ngana pia ka nyoso nyoso poto ozalaka te oliaka pa ya nani c'est ça ko zanga no ngana soka perte nyoso ka mwana nga kanga maki eyo na soka perte mais mwana nga soko oye atanga na kopia
même nguba ya 100 francs wako kosa ta mwana ngata lo baketin nde kwa mama penga nguba rien ka ko tombola ofele ya kotuna omelaki ti wapi yanga kapasi na bana makambo yo okosi te pasta obila mso na lobawa oloba ngo na pete nyonso nga na kangaka na facilité na kangaka soko zo zo mayela biloko na loba bako délivrer ka ote tika boy Dieu m'attend parler pasta mena maiko na lobi kapasi bako délivrer ka ote Olandinga nalandi bako délivrer ka yote oko tamba na délivrance ndo tamba na pa na poche poko yeba mingi makam na lobia na tambola na délivrance tanga na mi délivra otaka na ebije o escroquerie je te dis devant Dieu et bela bato moni bango piaka na famille boboto na bango de comme si ko tamsa bango makolo alingaka boboto saye ba contrôle technique akanze ko za la famille de sécurité ko nunanze zela moko nzoka nde sécurité ko za na famille ke baba goigo ba ukilaka bato bazo zuwa bayaka na parti pika bana famille bando teka baninga pa gagner affection na yo moko aso obeta masolo sikoyo baso beta mi yaba ke pe ndenga so beta yo ndenga ko beta pe yo kuna lokwa na famille mutarenye ka ye akanga mia mukolo mutako ko bima papa akoyasu na yo ya livrer kuna mutabe vivaka na 3 ans na solo bano clair ya solo oti ko ndimanga ti ya solo pasta linga obo beta ne cop après information ça direct pour échec na yo ya ye visite na yo ya ye wande ba pire tant baka moi c'est mobile so bolingani bwa ini kozanga na yo mobile ko passe kozanga ya moi si mobile passe ya moi si mobile c'est ça bana soki mamo zangi bango batelenga oui boboto bakosela kazana bana na famille po za na 100 francs au moins na teke muto saka mbongo ndako nesa na ba réunion leur nyo ndira anniversaire za ko lamba ka to yaka ba mingi akosi ko le kamadita le ki jeudi kaka na lekaki bene ko tala bino ndenge ni na komi wapi koli eza wana sila mbongo longwa musala okosila ngalo ko mutake voyage mboka na capital ana bibo na miminga ngambo ala belo makambo yo voyage mboka si sangala batumba batuni mutamboka ndabenga batakisasa na benga mutamboka loba batina ko kelozwa kisikuna oya ya bokoko to mutazobela samba ngoya babenga ndi mutapoto batamboka babenga kisasa mingi biso to boya pe la mboka ndepe batapoto biso to benga bango baboya ya biso ndo bamona mboka eza mboka ebate yoso fano benga mutamboka ata botama ate mtabota mama nafana kagwe boni kuna na mvunduluzu bozande undira pele baby vome na bonga tamu takina ili anga credit pa pamba vome rama katanga kena benga mutamboka obengele nini nalikamu mokilo yo ana lobi ni na lobi te nazo pesa bino bandroid ya makambo c'est ça yo kizonga giga kapashi 2022 to silisa cheke ona lobi na lobi te zamba pamba mtito bombi na ebi ambala sima na boko pesa titre non pour bakam te ko pesa te kapashi titre na ko pesa sima sika boy na somo na rappeler yo rappeler nga titre baki nini o pena tanda sikoyo omoni oyo boyoka te ebimika lelo ebimiko soko yoki partout oyoka batela pete bande banda oyo kile ya mikolo na bisi yo so ona ko yana ngo susu o na o mata nango kapashi c'est là observer mingi na ebisi yo vie eza étude vraiment kano lobi pas na ebisi yo clair échec étude vie étude konuna étude eza étude kokufa étude kokufa pe étude kobela étude oui kotambola étude piaka étude même piaka faut sala ngo étude kozwa étude kozwa pe étude oui oyebi calcul kozwa kande tosolaka na osukisa kozwa eza lokola kotanga po bima na classe lauréat baninga bazosakana yo simbaka ye tanga baninga baosakana ozotanga so bamona bani alinga classe yo po lekisi obima kwa bolole pa na bango na école yo ndoko za lauréat moke moke tomboli musapi classe mo bazokamwa mwana ko na ele boya distraction na lele bango basakanaka ndenge vie eza OK so oza na distraction otikala kokamwa
okokama pecha muke angindi avayo koseli nzambe makambo komanga ya na bimapia kaleki anginda se kosala nga na injustice olexi ta na distraction ya ye muke makoti fi na engagement on a biso makambo biaba sandu koma coffre fort na komi kapasi na jesu makambo mike na fongwami penza koma coffre fort na fongwami kolela ata nani verrouillé bayebanga de capage c'est ça je te dis na fongwama te betela oyo yebi Joe tala papa verrouillé betela nani trésor même moral kokita na sete na oloba no polele komekate kapage kondimate je te dis avec amour comment yo komi na kopozo za 30 000 francs te baolango muke okendo tambwa na moto azangi kutu 100 francs pa lukaka te azosanga su 300 pa mela bwaka oraza ta 300 somba mapa petini okendo luka kopo musu na kotonda akemela bwaka baka pa songa su na pongia ya kwiti yo na 30 000 yana décalage o comprendre on déplace batu mingi ton sur étude bébé on a engagement de bimisa tant on a tout la cima na microscope ka étude ba branche à étude vraiment 9 secrets d'étude avant to kotana o musu na bombi na fongoli ka moko o bo pesa batu ma o mona ki makamna koloba na ba to ba mona ka mabe na ba ngo mona ki to biso tout na raison c'est ça to kana mabe te oui azana raison alors il faut yeba mama na bano polele makambo eza facile vie eza foyeba makasi omoni na mukili en tout cas makasi na boya ko kendo ba po ko koma suneti matezo muso aziro kapasi bato ebele ba musika ba batami na makambo etali yango te bakepesa ngo valeur bota elanga ye nzambe na motikinga moni senye no wana makambo nzambe te para nzambe eza par mususu kolo mukili na se asalaka para ya lola na kopigisa par muso atalaki asota na uti kolobani amona ka bikela mona moko asala maki akima misu basenga ete abima amona batako sebele amala maponaka moka sundola misu bozela tour na bino est-ce que wana linga maka koleka baninga foyeba to mettre encore maboko en tout cas nzamba pambo moi te la peta lelo original to mettre encore maboko original version baba beta maboko ka d'église ngata na mettre encore maboko nanga moko to beti maboko pour ce que o eza ba version moko Android ya makasi matia mikolo na kolamusaka pa tordoke nango likolo to kitate te o comme pour maturité te répéter c'est koti bato on a changé ba données pour avoir comme on a calculé makasi faut baleka na o ya pete baleki na pete c'est beaucoup na article bar 01 ya likolo université cours répéter te répéter ba e bandi bozo parce que biloko abo ne boko timbila na bebisela nga pamba tan nga pene na raison na kande boye ofungola nga kande kapasi na biso polele ndeboye mutuka na mati moto kande comprendre biso so koma mo amati moto faut calculer likambo na okende sona matati kuna 2000 mais sona zikati na koma kuna essence regarde 5000 comment 10000 na 2000 faut me 2000 facilité temps c'est la mutuka na valeur original be likambo ko boye koma ngara zara bongo de vifo ça Toya Zamba Pasta bambote na banani bambote belle na pesca na yemoko Pati Luka na Belgique les grands actrices Oumela et puis Seimo officiel c'est-à-dire nzemo na e o babaka soki ebebaka nzembo wana soko landiango eza na YouTube soko koto betika Seimo abimi officiel donc base abimi vraiment artiste moko nzamba zo sala qui tourne na nzemo na e aza sollicité un peu partout soko tika na YouTube o cliquer o mona yo moko makamdenge za vraiment à Paris na pesi mbote na yangande ko Eric Manzaka na Belgique William Anwana batika yo apesi mbote na passe bo ha super papa na 15 tendenge na azana azali bino ko contrôler na babanga congolais apesi mbote na yemoko Marco Loco papa Manuel Miyuna na Owayo et puis eloko mona zo témoigner awa Kapache eza hôpital on a ko découvrir na Kisasa Kapache batu malamu baza lokola ba trésor
lokola babino je te dis avec amour nayebisi na yo kapage elekelinga nazoloba nzambe témoin motu mpo azwa bina selongo na bolingoka ya mboka natali pasi nzambe asalinga nazwa yoka maloba motu natali bonero asalinga nakomemango na lola te bomengo mokili kotikala awa ninyo na kosala natika elembo ata bato baleki batémoignaka nga po nzambe akokanga ata mawa te ata mabe na nge elekaki boboto moko osalaki na bato tika bongiselanga nzela alobi nasali hôpital wana eza na ngiringiri na avenue Kenge TVC médical na ngiringiri na avenue Kenge entrée ya Shaba entrée ya Asosa nyonso eza baprince so otuniki ya Kenge eza wana katikati kapage na koti na moni banorme elokwa na poto prix na ye atie nalobi abordable te moins cher tala eloko alingaka sala ofele tellement babisaka soko mpe ofele eleki mingi ekobeba yoka kuna soko okoti hôpital kolia ya libanda ekotaka te okonde ono okoti hôpital elamba ya hôpital bakolatisa oti mokolo kobima pharmacie eza na kati hôpital kisa libanda ekotaka te mpo pharmacie nyonso eza bakisi ozozanga na hôpital ebele kisasa kuna eza bamateriel aza nango kosangisa ya clinique université ya bangalema ya bawapi nde eza kuna je te dis avec amour maternité originale nalobi na yo maternité bakouveuse ya bana tout pédiatrie eza donc baple bapota oyo tomonekaka mbasu oyo mbasu eza makindoki lokuta ezala microbe anti mbasu na façon nyonso oyo aza na poto ezosila te amoniki asili mayele kapage so taka likambo na meli mbondo nayebisi yo original mama mema même ngambo na bai nokende consultation kuna ni soko otali epuis nini propriété je te dis maman nanga kapage non nalobi na yo oyebi malamu fondima tala moto azwa ide ya kosala eloko boye bino baoyo bozoyiba mbongo na Kongo oyo bozokende obomisa supa mindele oyo bamonisaka biso pasi boke koboma mbongo kuna oyo bazosala makambo opesa olingi okende su po to babengani yo oyesi na kisasa kote oyibelaki mbongo nyokoli bakongolais bisi ya pamba ya kosomba te mema biso ofele ezalaka te kaka kolekaka na tv je suis millionnaire bozala millionnaire yango ya wapi millionnaire abina mito moya banani compagnie bofungolisa yoka compagnie na bango aza na DDS 7 yo za millionnaire bofungolisa DDS 7 o ngana ko ngakutu moninga ngana ko tata 5 catch ebulaka moite pena olinga pina ngeza 300 moyen je te dis natali boboto mama ba millionnaire Congo ba venturier makasi ozobonde ba étranger bazotonsa ba ni ba izina te na ba magasin olobi bien mama natala capable na bahamoto afasa monde basali yango te na moni ba libanais elobi nango jo bakotindika biso jour mosusu batikali nazomona modèle ya ba libanais ndenge bazoconstruire na Congo nde bazofungwisa misala oyi bakongole ni tokoma baboyi mi congolais musala congolais fungwisa kaka so tuna entreprise afungwisa ni pompe essence oya carburant kaka sa yiba mangai baka mingi comment refungwisa baninga to hôpital nde basalisi lokuta mabe pete nako témoigner mukie Jekoko mulumba babi papa Jekoko penza morgue fungoli si je te dis nzamba pambola eza idée malamu Jekoko mulumba en tout cas capache na so ba vérité malamu abatu fokolo koloba mutamema 24 personnes na poto nzamba pambola ye manga Jekoko wala kutava koma place za wana merci kofunga saka fungoli sa je koko umera na ko mwa duti na kuta nanga na penza te toyebi pete toyebi apesi biso pe rien malamu tolobi ndenge pe ya chef de l'état to moni banzela soso tukendaki kapasi na banzela ya elengesa papa facha fongoli fungwa mitikuna te ande na basungia mabe entourage ozanti penda kolomboka yeyo vraiment kapage faut qu'on dimaka malamu ngana kotika la koboya mabe ya motu te teke na vie ndenge bondimaka to la pete na malamu bomonaka nde pe tondimaka nyonso mama kapage passé John ndenge bozala kana tondimaka oui tondibia Jekoko la chef de l'état en tout cas wana lokuta te tolo ba polele mama oyo ya TVC hôpital Maman TVC wana. Maman, capage, je te dis dans le bango cœur ouvert. Te, bato na moko pe maman Warzeline. C'est vrai, maman Warzeline. Warzeline au coton. Maman Warzeline au coton. Wa?
on a Jean-Charles Koto Warzeline oh Joy c'est to pesa biloko na batu to oyoki osomona bato mama Warzeline umela umela o kapasha lobby vrai tala tozondima ya malamu tozoboya te tozaka na ni disque toyebi parti pris tozaka netre tozalaka atebete bien eza lokola nani trésor akabeli biso bandaku tosalini mama kapasha lobby yo tosali nini bino kutu babondima tola pete bobengaka ke tozala numéro 00 ata difo bopia te ata kutu terasa pamba bopesa te tala trésor ata kita plastique mama pasta fandela mama tosili mpepa tala muninga trésor tobeko bango baningi base te tosengi te tozolobela nde malamu kaka trésor ye tobeti lisola tolobina abala groupe na ye tala muninga vraiment esali nini nde pongi échanger ndoto jamais po tozima terrain jamais motema mabe kozaka nango ya nini neti nga na kondi momo tondo sala émission boye namoni honorable Francis Kalombo ayaki atelemi tina suka pe mama mete kokamwa nzamba pambola yo vraiment mukia pesa ezala ebele nga na ndimaka batabongonda ata bapostile tokolobela satolia misusu baozela biso ya décembre bakomi koluka pasteur tio nazalaka wapi nalobelaka malamu bato tomoni tozoloba susi na biso kongo ekende malamu soki toza bakongole tolingani te tokolinganela wapi koma banyama baza barasi différent bazalaka na boboto kolia sa bitumba biso carte électeur moko me matata moyen en tout cas mboloko atelemi pembe na nzoku pakasa ngulu so baolia bitumba ezalaka te koma banyama barasi différent me boboto kolia euti na bango wapi okota kolia nde kande yaka makasi tomona bambwa soki bazangi kolia basalelaka nzela moko tiaka biloko kande ebimi koswana moko fa pilali ebeloko leka muninga me bato na bambwa rasi moko mpo bambwa bakengelaka mayela bambwa ya mabe euti na kotalaka biso nde tobebanaka mpe bango bakoma méchant boabebi pamba te ngo soki atikalaka na zamba nde abimisa bitumba te ngulu taba meme baliaka na sa bitumba nde ndenge nini boabeba seno fa na biso kosala na lere nyonso mba komonikisa motu nga mpe fo nabeba depuis adam ntango baliaka mbuma dezo de kotaka ada ueti mbo azalaka pembeni azana batandasa kotika zamba ya paba nabomba ngo tokoteya yango nsima wamata nabombi nsima nakolakisa bango ebandela banyama nyonso baya pembeni na bato babandaka nde ndenge nini efana nya po batela banyama baya boyeba zamba pambo tolia pete vraiment merci pasta merci baono so balandi biso en tout cas numéro pasta eza wana toujours na cadre ya challenge vraiment ezali bato nyonso balingaka biso baono nyonso balingi pasta melaka ata mai po azoloba mingi énergie wana eza yango sani tozwa ya trésor oyo tozwa yango te mpo eya na logo so babengi oyo bapesi yo mai esala bien en tout cas merci na baoyo nyonso balandi biso tokutani prochainement na numéro ya sika bosabone massivement na Capage Télévision bye Capage TV Capage TV